Mbote libota na nkolo, mbote bampate ya nkolo Yesu oyo azali na bomoi seko na seko. Nkolo ayebisaka ngai ke molimo azalaka na mai na makila te. Ayebisaki ngai ke yebisa bango ke nazali na bomoi seko na seko. Yango wana lelo tokoya liboso ya biso mpona kolobela nzambe wa biso oyo azali na bomoi seko na seko, oyo ayaki na mokili na kombo ya nkolo Yesu, pe kokende na ye atikelaki biso molimo mosantu apia kozala na bino ntango nyonso kino na suka na mokili. Yango lelo tozali mokolo ya 23 juillet, tozali samedi le 23 juillet 2022. Na mokolo lelo ya lelo oyo nkolo apesi makasi mongongo mayele molimo ya kolobela ye. Mais avant nanu tu na kotia nanu libondeli avant to pesa enseignement oyo nkolo apesi na mokolo lelo. Nkolo Yesu tata nzambe molimo santu, tobeleli yo na ngonga oyo nkolo, tika te ozwa pouvoir pe autorité, tika te maso oyo mwana na yo akoloba liboso ya biso ezala oyo euti na ngai te, kasi ezala oyo euti na yo moko tata molimo santu, nkolo Yesu Masiya oyo azali na bomoi. Tika te maloba oyo ezala mai na bomoi esopana na mitema na ba oyo bazangaki mai na mitema na bango. Kolo mingi mitema na bango ekomaki mabele ya kokauka, kasi olobaki okopetisa mbula pe okotondisa bibale na mabele oyo ezanga mai, pe banyama na desert bakokumisa yo, bakolobaki ozali nzambe. Tika te liloba oyo elata mbuma, elata nzoto, ekokisama na mitema ya ba oyo mitema eza ya kokauka. Na kombo na nkolo Yesu Masiya mwana na nzambe na bomoi, pe na kombo na tata molimo santu toyebongo amen. Bon, libota ya nkolo lelo nkolo ameminga liboso ya biso po tolobela teme oyo obabengi les désordres spirituels. Nde désordre spirituel eza makasi na kati ya nation na biso. Lelo tozomona ke bazoloba ke boyesu tozosambela ezopesa resultat te. Bible esi biso ke mokanda ya nzambe esi biso ke to maloba ya nzambe elobi na biso ke tozwaka te paske toyebaka kosenga te, pe tosambelaka mabe. Nde tozomona na parti wana passage wana bazoyisa biso ke paske toyebaka kosenga te, yango tozwaka eloko moko te. Ozomona nde yo oza mwana moke, par exemple oza na 12 ans, oza na 4 ans, ozosenga papa na apesa yo 1000 euros, osala nango nini? Ozomona nde yango wana ce qui se passe des fois na kati ya on eza kaka exemple concret pour te comprendre que comment pour désordre eza makasi, désordre spirituel eza makasi na ba Kristo ya mboka Congo. Nde bampate ya Yesu Masiya oyo tobengi Congo, tozali bonzambe kati na biso na mboka na biso eza na bo désordre makasi. Nde toza na désordre makasi, bengo désordre spirituel. Nde mikolo bazoyebana te, bana mike bazoyebana te, nena kolakisa moto nzela nena koloba oyo ezali juste. Tozomona te. Parce que désordre spirituel ezali makasi. Yango na kozwa passage oyo tokotanga lelo na mokolo lelo, tokotanga passage ya mikanda ya nzambe. Bon, tokotanga mokanda na Yohane chapitre 4 des versets 6 kino na verset 23. Nde tokotanga na kombo ya nkolo Yesu Masiya azali na bomoi. Tokotanga boye, tokomona bofongola bien matoi bandeko, nini oyo nalingi tososola na enseignement oyo. Bon, totanga boye. Nzokande à partir ya verset 6, Yohane to Jean chapitre 4 verset
verset 6 kino na 23 et pardon kino na 24 totangi boye nzoka nde libulu ya mai ya Yakobi ezalaki kati boka bien ezalaki kati na elanga yango boye lokola Yesu alembaki nzoto mpona mobembo avandaki pembeni ya libulu yango ezalaki pene ya ngonga ya midi. Totanga malamu toka malamu ntango mwasi moko ya angumba Samari akendeki kotoka mai, Yesu alobaki na ye, pesa ngai mai mpo ete namela. Bayekoli ya Yesu toka malamu bayekoli na verset 8 balobi bayekoli ya Yesu bakendeki na engumba mpo na kosomba biloko ya kolia, kasi mwasi yango alobaki, boka bien, alobaki, ebandi ndenge nini yo ozali Moyuda osenga ngai mwasi ya engumba Samari mai osenga ngai mai, osenga ngai mwasi ya engumba ya Samari mai mpo ete omela. Pamba te Bayuda bazalaka koyokana te na bato ya Samari. Bolimbisa paske bozomona ke lingala tango tomesani mingi kotanga na français yango moni ke tango tozo maintenant forcer maintenant kotanga na lingala, c'est pas la même rapidité de lotanga na français, mais il faut tout mesana tout ezana kwa ko mesana. Bolimbisa peut-être pour la lanterne na kotanga lingala koyokana te na bato ya Samari. Yesu azongi selaki ye, soki oyebaki likabo ya Nzambe mpe nani oyo asengi yo mai, ezali yo nde olingaki kosenga ye mai mpo ete omela, mpe ye alingaki kopesa yo mai ya bomoi. Toka malamu tokiti na 11. Mwasi alobaki na Yesu, nkolo, ozali na eloko moko te mpona kotoka mai, mpe libulu ezali mozindo, bongo mai yango ya bomoi olingaki kozwa yango wapi? Toka malamu. Koko na biso Yakobi apesaki biso libulu oyo ye moko mpe amela mai yango elongo na bana na ye mpe bibwele na ye. Boni okanisi ete oleki ye? Boyoka malamu toiti na 13. Yesu azongiseli ye, moto nyonso amelaka mai oyo ayokaka lisusu posa ya mai, kasi moto oyo akomela mai oyo ngai nakopesa ye akoyoka lisusu posa ya mai te. Mai ngai nakopesa ye ekokoma kati na ye lokola etima ya mai suksi oyo ekokauka te mpe etiolaka kino na bomoi ya seko. Mwasi yango alobi na Yesu, nkolo, pesa ngai mai yango po ete nayokaka lisusu posa ya mai te, mpe nazonga lisusu awa te mpona kotoka mai. Yesu alobaki na ye, toka malamu, kende benga
mobali na yo mpe zonga awa. Mwasi azongaki, nazali, mwasi azongisaki, nazali na mobali te. Yesu alobaki na ye, ozali koloba mpenza ya solo, ete ozali na mobali te, pamba te ozalaki na mibali mitano, mpe oyo ozali na ye sikoyo azali mpe mobali na yo te. Boye likambo oyo euti, boye likambo oyo outi koloba ezali ya solo. Tolanda siko a partir ya 19, verset 19. Toka siko précision place siko makambo ebandi. Mwasi yango alobaki na Yesu, nkolo, namoni ete ozali mosakoli. Bakoko na biso bato ya Samari bangumbamelaki Nzambi na likolo ya ngomba oyo, kasi bino Bayuda bolobaka ete esika epai wapi tosengeli kongumbamela ezali kati na Yerusaleme. Toyoka siko réponse ya nkolo Yesu alebisi ye. Yesu azongiselaki ye, mwasi ndima ngai, ntango ezali koya, ntango oyo bakongumbamela lisusu tata te na likolo ya ngomba oyo tokati na Yerusaleme. Bino bato ya Samari bongumbamelaka Nzambe oyo boyebi te. Boyoka bien, bongumbamelaka Nzambe oyo boyebi te. Toyoka bien a partir ya 22. Ndenge mokonzi ya biso azoloba, alobi boye, bino bato ya Samari bongumbamelaka Nzambe oyo boyebi te, kasi biso tongumbamelaka Nzambe oyo toyebi, pamba te lobiko euti epai ya Bayuda. Totina se, kasi ntango ezali koya mpe esili na yango kokoma kokoka, ntango oyo bangumbamelaka ya solo, bangumbameli ya solo bokongumbamela tata kati na molimo mpe kati na solo, pamba te tata alukaka bato oyo bangumbamelaka ye na lolenge wana. Nzambe azali molimo, esengeli ete bato oyo bangumbamelaka ye kati na molimo mpe kati na solo. Bozomona na 24 azoloba bien, mokonzi azoloba wa, Nzambe azali molimo, esengeli ete bato oyo bangumbamelaka ye kati na molimo mpe kati na solo. Totangi lisolo awa, tomoni lolenge nini nkolo Yesu azali kosolola na mwasi babengi Samaritain. Basamaritain bazali peuple oyo to ba descendance ya moko ya bana ya Yosefa. Yosefa oyo ezali moko ya bana ya Isolele. Nde tokomona kati ya tribu oyo eseseparaki na tribu ya Juda. Nde ntango bakutani na nkolo Yesu bazodiskite, mwasi oyo azalaki na bacroyance na ye azolobake bango biso tosambelaka awa, tokumbemelaka Nzambe na ngomba na nini oyo na ebale, toza na basuki na biso sacré, biloko na biso sacré. Bozomona nde nkolo Yesu azali komema esko à la raison. Et on a pourquoi na histoire nous allons pouvoir expliquer biso que désordre spirituel o etondi na kati ya mboka na biso pe na kati ya église ya nation na biso Congo. Ne ba Kristo congolais tozo sambela Nzambe na kati ya désordre moko ya makasi, et tellement que désordre ezali makasi ya tozo senga tellement mabe ya tozo jouer côté. Bozomona ya tozo jouer le côté. Ne mwasi oyo ye pona ye bonzambe ezalaki na makambo Jacob atikela bango. Koko na bango atikela Nzambe ya Jacob atikela bango. Bango pona bango c'était comme ça. C'est normal. Ba pratique bande ko pratiquer c'était normal. Bozomona. Mais ba pratique wana devant mokolo devant Nzambe ye moko ya
de nzambe oyo akutanaki na Jacob mwasi wana akutani siko face à face sans qu'il ayebaki ezali ye yango azobimisa siko bathéorie bapratique oyo nzambe ya koko na bango Jacob atikelaki bango mais siko nkolo yesu alingi abimi siko liboso mpo azilakisa ye ke ngande nzambe ya Jacob wana ozoloba ozomona makambo bino bozo kosalaka o Jacob atikela bino makambo wana eza bongo te yango ezali pe cause ezo cause nini désordre kati na bino parce que tala maintenant nzambe andi kopesa ye solution comment il faut basala pour bakumisa maintenant nzambe pour bazwa réponse ya ba problème na bango pour bazwa solution ya ba problème na bango nini il faut basala nde nzambe kolo ekomema ordre ekomema l'équilibre ekomema ordre ekomema mpole na kati ya croyance na ye ndenge pe na mboka na biso lelo bakristo na biso lelo ya mboka Congo surtout ya mboka Congo na Afrique toza déjà premièrement victime ya ba mauvais enseignements oyo bato bamemelaka biso na liloba tant bamemi la parole l'évangile bate yango na lolengi avantage na bango c'est que ça a déjà créé un handicap ça dit que ba arnaka biso enseignement na bango déjà oui déjà plus na ba sali ya nzambe tozo continuer ko enseigner ça dit que tozo continuer toujours ko enseigner na par rapport ya ba instruction pe ba enseignement ba inspiration tozo ka na ba oyo taka libanda nzokande mibeko ya nzambe eza ona mutu to akonso inspiré na yango un congolais soit totanga bible faut en s'inspirer kolo yesu en tant que congolais c'est-à-dire ko tanga kombo ya ko tanga histoire en kolo yesu to s'inspirer on s'inspirer na image ya chinois ezalaka te bongo ezalaka pena ezalaka erreur moko ya makasi yango nzambe alingaka ntango ozotanga bible toyebi ke ezali bible ya bayuda mais ntango ozotanga yango oza congolais tanga yango na esprit ya congolais bozomona nde s'inspirer na yango na esprit ya congolais bozomona ntango ozo enseigner yango na kibo congolais pas na kibo français pas na kibo américain parce que le moment na moko bato bandeko na biso babranamiste Branham azali un serviteur de Dieu envoyé exprès pour les Américains. Bozomona nde inspiration pe instruction na ye ande ko joindre ko concerner mingi bonzambe premièrement mais ou bien de ko ramener les Américains en être original. Bozomona nde premièrement il faut tout enseigner enseignement to matalisi mate ya na biso il faut ezala lié na kibo congolais. Bozomona nde pour pouvoir ramener bato à la raison parce que yozo ko enseigner nkolo yesu na ki instruction pe na inspiration nzamba pesa ki na ba français le temps yozo ko enseigner to inspirer na o ndenge ba français ba pesa ki qu'est-ce qui va se passer akondimelango mais akokoma sko ko comporter le ba français mais yenzo ko aza congolais ndi aza directement déraciné na nationalité na origine na ye ndi azali Congo mais azo se comporte comme un français ne aza perdu yango miloko mindele bayaki ntango bamemaki évangile bateyaki biso évangile na lolenge na bango ya mindele nde yango omonaki ememaki ni gros handicap na kati ya nation na biso yo tomoni baprocédure ya bitumbo mamaki pavita tataki mbango e tomoni loba bitumbo mpona koramene maintenant congolais azwa pe évangile ya nzambe ayekola yango atanke comme congolais bozomona nde yango bozomona cause ya désordre ya makasi eke ba erreur wana le passé bato bayaka liboso ezo continuer jusqu'aujourd'hui ekomi susu pire encore bozomona tomoni ekomi susu pire encore c'est que tozomona ba église etondi biso na mboka ebele l'église obima lokola ba champignon na nzete ya kopola nde tala balingombe ebele mbe solution ezozala kaka te mboka ezo continuer toujours kozala kati ya bobungi mpasi ezose multiplier parce que mpona nini bonzambe tozosalela boyesu tozosalela mboka na biso ezali na kati ya erreur makasi eza na kati ya erreur makasi me yesu aza na mboka na biso nkolo yesu nde tatale moloto aloba ô Seigneur Jésus soleil levant viens régner au milieu de nous, nous voulons être un peuple qui t'adore. Fais que l'hymne de mon pays soit ton sanctuaire, les sillons de ta majesté.
Et nous voulons être un peuple qui t'adore. Que mon pays soit ton sanctuaire, un sillon de ta majesté. Papa le moloto ayembi yango, il a été inspiré par Molimo Monsanto parce que Kolo trône na eva na mboka na biso. Ya tomondi eti nzembo tomoni ya vanda na yo umela seko na seko. Sko nzambe avandi na mboka na biso, Nkolo Yesu avandi na mboka na biso. Mais pour nani tozo bénéficier na été. Lokola mwasi samaritaine, Nkolo Yesu nzambe ya Jacob azaki liboso na ye. Aza ko bénéficier na été. Ozomona. Mais azwi ngolu et ayi ko bénéficier na nzambe ya Yakoba. Na nzambe ya Jacob o ya Ekobo nde tokomona a bénéficier na nzambe wana. Nzambe akoko na bango isolele parce que Jacob to elingola kisa lisumu. Elingola sa lisumu yango nzambe alongolaka kombo wana ayekopesa ekombo isolele. Na ba mikolo koya to enseignement mingi à ce qui concerne la Bible. Pays likambo etali peuple congolais. Nde etali l'origine ya biso ba congolais. Mais awa nazolo belanano c'est ce qui concerne les désordres des animakasi, désordres ya bonzambi. Elo zo mema pasi tozo bonde mais tozo résister à l'autre parce que tozo sambela mabe, tozo senga mabe. Moi si oyo ayi koluka solution na ye na ba mai ya mabulu. Oyo koko na bango atikaki. Mais solution ezomona na te libulu ezalaki tellement profond. Mais akutani na moto oyo atiaka mai na mabulu. Nkolo Yesu. Yango c'est pour cela que Nkolo Yesu bandi koyebisa ye mwasi. Tango ekoki pote basali ya solo basambela nzambe na molimo pe na bosolo. Pe na bosolo. Loka malamu. Tango ekoki pote basali ya nzambe basambela nzambe na molimo, asuki na molimo kaka te mais pe na bosolo parce que soka soka ki na molimo comme soko sambelaka na molimo boza na maîtrise ya bosolo te bako manipuler plus facile mpe bako saka na yo bako kosa yo parce que na mokila milimo eza kaka nzambe kutiki nzambe kati mutaza kuna na mokila milimo eza na milimo mabe bazali ba milimo babengana na lola bazali yango bi na bosolo après asangisi il faut na bosolo. C'est-à-dire que na molimo sambela nzambe na molimo na bosolo. C'est-à-dire que tango zo sambela yeba ni nozo sambela. Bozomona yeba nani nozo sambela de père ko yo sambela bal, de père ko yo prier à starter. Yeba nani oza ko sambela. Leto koti elo ozo boma biso na mboka na biso za ke passage oyo congolais. Biso ba Christo Congo, tozo sambela nzambe meto yebi ete. Lomona ya c'est facile ki baza kokosa biso ndenge balingi moto akoya nga nazali prophète dadi tati mami nga nazali nini parce que toyebi ete yango n'importe qui awe kokosa biso ke nzamba lobi ondimi amen parce que oyebi ete lomona yango kolo Yesu azoloba na likolo biso ba yuda ni oloba ezali nation ya ba juste biso ba juste nde biso nde toyebi nani biso tosambelaka mais bino basamete boyebi ete bosambelaka o boyebi te boza na maîtrise ya o te bosambelaka nde c'est facile bakosa bino nde balingi nazomona mais biso toyebi nani tobondelaka nazomona nde likambo eza epa na biso yango wana désordre ekoti mpo na nini tomona mi bamagicien banganga ya misala mabe baye bamoni ki eza nango facile maintenant ya komi kosi komikoloba ki oza ya nzambe bazomona eza facile maintenant et que kala bande kokanisa ke toyeba eloko moko kala bandoki banganga kisi bato nyonso ya misala mabe bande kokanisa ke kala soko nde kombo ya Yesu soko oza nganga kisi okoki kobela yango te nzokani ils se sont rendu compte qu'ezalaki faux kombo ya Yesu epesemelaki moto nyonso même ata moto akenda koboma bato soki pena risque yeli babeli na kombo na Yesu ndo ya kokima bande ona ngai tokomi jusqu'au point au place na bimisa na yebisa siko il faut to sosola nganga ya misala mabe parce qu'il faut tokeba nganga nkisi eningo bateke oyo eningo bateke serviteur ya satana non nganga ezali un serviteur ou un sacrificateur nkisi
nkisi oya swaka munganga toka bien nkisi tango na français ba bengango médicament traitement ndeni olobaki nkisi olobaki un médecin ne docteur traitant bozomona ndeto nganga ya nzambe nde nganga oyo azozwa soin oyo azwaka soin bozomona monganga nde oyo azozwa soin tozomona meme na kati photo sur la bête tozomona meme na kati ya monganga tokango bien kende pa monganga apesa yo kisi obika soka bien monganga soki tolongoli mo etikali nini bozomona etikali nganga bozomona etikali nganga parce que mo ezojouer kaka rôle ya kopesa sens ya action wana mais en réalité eza nganga nde un prêtre ou aza spécialisé un enseignement un instructeur un maître moto ayebi nini fo asala po apesa solution mpo maladi na yo esila abenga bango banganga ya nkisi nzoka nde à l'origine le mot Christ le mot tokaka Christ euti pa bagrec mais bagrec le suksi ya mo wana batirango wapi bagrec bato bapesaka bango mayele wana mayele bagrec bazalaki nango bazwaki yango epa baafrike bazwaki yango en Afrique ozomona l'origine même ya langue grecque ou romain euti na Égypte leo selon barecherche bato basali baose rendre compte ke baégyptien bazalaki baafrike bazalaki bato mwindo bozomona ça dit que balangue africain eza balangue les plus anciens bozomona eza balangue moko les plus anciens ça dit que le mot babengi Christ euti nde na origine nango original comme original ya kombo Christ euti na nkisi bozomona yango ekomi etraversé batemps avec la prononciation échangée c'est modifié ekomi Christ mais en réalité ezaka nkisi bozomona nde yango wana c'est pour ça que soki totangi na Deutéronome tomona na mokanda ya Deutéronome toyoka malamu na Deutéronome chapitre 22 verset combien verset 39 soki totangi na texte tokomona ke nkolo azoloba abike ngai nde napesaka bomoi mpe ngai nde nabomaka ngai nde nazokisaka mpe ngai nakiriraka ngai napesaka lobiko soki tosali tomélange tosali famille ya phrase oyo nyonso ezopesaka ke ngai nde napesaka solution ngai nde nkisi tout ce que nkolo azoloba awa ngai nde nkisi ozomona ngai nde nkisi ya ndeko mama tata ozobela kende kozwa nkisi na pharmacie siko nkisi oyo asilisaka mikakato na biso eza nde nkolo yesu yango abengi yesu bagrec balobi yesu christ jésus christ mais dans la langue originelle na balangue ancienne neti balangue so africain bantou balobaka nkisi c'est-à-dire que pour dire que jésus christ et enfin ezaka yesu nkisi ozomona nde badisciple ya yesu badisciple ya nkisi to banganga ya nkisi olingo loba banganga ya Christ bozomona nde yango c'est pour ça que il faut tososola minoko na biso ebombi vérité mingi minoko na biso minoko moko les plus anciens yango abike na kati ya foi na biso tobakisa connaissance eza malamu parce que bandeko na nga na yewa te mpona kodévier bino la voie ya vérité mais naye nde mpona memela biso bosolo mpo toyoka tobika tokangola milimo na biso parce que bonzambe esengelaka mpe ivo connaissance oyeba nani ozobondela mpe aki ozobunda bozomona aki ozobunda enani ozobunda a cause tellement oza na connaissance te okoriske meme obwaka likala wana oyebi eza nango likala ezanga ntina nzoba ni likala wana obwaki wana yango esalaka batelefone bozomona parce que ozangi connaissance na connaissance ezali malamu ezali important makasi e moto apesaka connaissance eza molimo santo yango mpo ozwa molimo santo il faut luka bokonzi ya likolo yango nkolo yesu wana ekoloba eloko ya liboso boluka nano bokonzi ya likolo parce que ntango boluki bokonzi ya likolo bososoli nani azangi yesu c'est là maintenant ya kotia bino maintenant molimo mosantu ina komema bino na baconnaissance ya makambo ebele parce que eza na bamasumu mosusu babondeli yo na église babengani basambeli ndoki akei babike bandoki ntango bakendaka betaka tour asali tour ya mokili soki asali tour amoni ke mpasi azosanuire akoya sikopo azonga
akozwa akozwa milimo sambo o baza pli makasi ke ye po baya kozonga na kati ya nzoto ya motu wana okososola. Ça veut dire que molimo mosantu soko oza na ye sikoyo maintenant ntango esprit wana abimi akei alors molimo mosantu sikoyo aza kati na sikoyo abandi kopesa o batactique mpe batechnike bamoyen ndenge nini ya koresiste maintenant contre batentation na ye ozomona yango omonaka bato ebele babondeleli ye après quelques jours omona azalani kaka toujours ndoki ozomona babondeleli ye mais azalani kaka toujours ndoki parce que a développé non anticorps te pour résister maintenant contre l'esprit wana ozomona eza lokola motu moko azoloba navandi na ville moko boye mpe na mboka moko bato balataka bilamba toujours nzoto na mongo ezalaka toujours exposé libanda siko nga mpe fona bima nasalaka badémarche na ngai siko so na bina bima basi balataka bilamba mabe dans lequel miso soki emoni miso ekoyaka toujours na ekobo sa même yo moko olinga yango mais il faut kosala nini wana na situation ya bongo nabimaka lisusu te nakenda susu bakosala badémarche te alors il faut siko nzambe molimo santo apesanga sikoyo bacapacité ya résistance contre baimage wana sadiki ata mwasi alatini elamba te ya ndenge nini soki namoni eza nango sens efe koleka sana koya na ekobo nde sadi ke aza lisusu na ngoya moko te te olongi liwa nde c'est pour comprendre que molimo santo aza important ne eloko oyo ezosala biso mpasi na mboka na biso bonzambe na biso ezali na kati ya désordre yango comme toza na kati ya désordre spirituel yango moyen totrouve solution mpona mboka na biso ezali te moyen mpe tocomprendre nini nzambe alingi mpona mboka na biso ezali te yango tozomona bali bango bomona mpona bajalousie komitia na bapoison parce que mosala nzambe asalaki miracle église ne ezwi 20 personnes bazalaki na église ne bakili epai na ye ali atieli eloko mabe kaka bongo tomi kobomana koyina na yina na mpona nini bonzambe na mboka na biso eza eloko moko na kati ya désordre Congolais azosambela nzambe aza congolais mais oli asambela nzambe atanke congolais azosambela nzambe atanke un juif aza na kuna na Palestine nde eza livre na bango oui mais ntango ozoteya makambo ya bonzambe il faut ezala lié na boyo congolais tokotangisanga nzambe te parce que Branham isa américain histoire nelekesi la ozomona ozoya kolobelanga toujours Branham non ozomona so ozoloba suka batuna Branham azalaka nani opa prophète américain olobelanga nani o nani azalaka nani o azalaki nani o ozomona mais yo quand okosala yo quand yo mpe okosinspire nzambe asinspire na yo mpo asalela yo mpona mboka na yo honneur ya Branham eza kuna na Amérique ozomona honneur ya nani baévangéliste américain eza kuna na Amérique il faut ya biso comme baedi na bala batetaki mbangu ozomona et oyo ya biso tolinga kohonore yango te yango wana azobaki toza na kati ya désordre moko ya makasi ya bonzambe tozomona yango na kati meme bafamille désordre ezali makasi mpe bamanipulation ezali makasi nzambe alekisi ngai betape wana baexpérience wana yango lelo toyei liboso ya biso toyoka mpo tobika bandeko lelo eza na eloko moko oyo nkolo atalisaki ngai eza na mokanda ya tokotanga yango awa parce que bolimbisa parce que faut totangaka mayele eyaka mpe na kotanga babiso oyo olingi obombela moto mwindu likambo tia yango na un livre alors babombaki biloko batiaki na livre yango biso tozozwa mpo tobimisa yango mpo tobika bozomona parce que toboyi lobi baredemande biso bino bozwaki e bopesaki yango te bozomona yango eza mpasi ya mosala nzambe tozozwa na secret nzambe apesi biso arevele biso tomemi yango minda batiaka yango na se ya mesa te tososola minda batiaka yango na se ya mesa te bon tokozwa mokanda ya mateya no ya luka mokanda na luka totanga mokanda na luka Luka chapitre 9 verset 51 kino na 56 tokotanga boye na nkombo ya mokonzi na biso nkolo Yesu totangi boye na mokanda ya Luka 9 chapitre 51 verset
C'est chapitre 9, verset 51 à 55. 55 à 56. Totangi boeli, totangi lisolo ni nezolekawa. Lokola na 51, verset 51, lokola tango oyo Yisu asengeli komemama na likolo, akomaki mpene Yesu azwaki mokano ya kokende na Yerusalemi. Atindaki batoma liboso na ye. Boye wana bazalaki kokende bakotaki na mboka moko ya bato ya Samari pona kobongisela ye biloko. Kasi bato ya Samari bayokaki koyamba kasi bato ya Samari baboyaki koyamba ye po ete azalaki kokende na Yerusaleme. Ntango bayekoli yake Jean Jacques pe Yohane bamonaki bongo, balobaki, nkolo, boyoka malamu, nkolo olingi. Toka bien parti à verset 54. Ni nezoleka tango bayekoli yake to Jacques pe Yohane o Jean bamonaki bongo, balobaki, nkolo olingi ete tobelela moto ete ekitela bango kowuta na likolo mpona kobebisa bango. Bozomona mpona kobebisa bango. Toyoka malamu. Natokiti na senkolo mokonzi alobi boye. Yisu abaluki mpona kotala bango malamu mpe apamelaki bango, boka apekisaki bango, atelemeli bango. Boni, boyebi molimo oyo ezali kotindika, boka ezali kotindika bino na makanisi ya boye. Mwana na moto ayaki te mpona koboma bato, kasi mpona kobikisa bango. Toyoki? Mpona kobikisa bango. Nazwi temo eza parce que to sosola. Nasali ba expérience oyo nkolo permettre nga na expérimenter. Namona moto bato bazobondela. Zomona. Azobondela na kombo ya Yesu. Natindi na kombo ya Yesu, natindi moto. Moto zikisa. Bandoki ya famille. Moto zikisa. Na kombo ya Yesu na belili moto. Moto boma. Moto tumba. Ndeko na ngai nakopesa pena ndenge nkolo alakisango par détail. Ndeko moko boye bazobundisa vi na ye. Babiki mwana moto aye mpona koboma bato te, me mpona kobikisa bato. Soki mokonzi maître alobi bongo biso toza banani tosala le contraire oyo ye. Voilà pourquoi nazobaki désordre eza makasi. Isolo moko ya moke, mama moko tel, tata moko tel azobondela, ndeko moko tel azobondela. Bayebisi eke bandeko ya famille baobondisa yo. Nzoka nde na kati ya mabondela azobondela azotinda bamoto, bandeko ya famille yango bamisusu batie na premier rang, bandeko ne moko bato propre ya lingaka. Okomona meme ndeko na ye, tata to mama na ye, to moto moko tel. Alors komi ndeko wana azosambela ndenge Yesu alobi bino bosambelaka oyo boyebi te, biso tosambela oyo toyebi. Azosambela sans contrôle et ayebi te nini azobondela. Abandi kotinda moto. Natindi moto, ezikisa batutu babundisaka ngai. Nabu atindi moto, moto eke tombi wapi. Moto azotinda wana eke ozikisi nani. Eko ye pa bandoki. Bandoki wana ezikisi bango. Lobi na wana moi, malaria ebeti mwana na bango, ebeti ndeko na ebeti tata mama na ye. Ebeti koko na ye, malaria moko makasi ya kosakana te. Nde soki mbongo ebimi ya mbango tagi ya ye, akufi.
yo pe kaka mwa mbongo pe malonga oza nango te oza so oblige obimisa so mbongo opesa lisusu na ndeko wana akoti na hôpital. Alors posez la question, moto wana yo tindaki est-ce que epesi yo avantage to meme lisusu pasi? Parce que otindi moto ezikisi ndeko wana eziki mama wana tata wana wana ki na hôpital yo fo obimisa so mbongo na moi na butu mto sambeli bongo sans que oyebake mto zikisi azomona na moi nango yo kaka nde moto olamuki okisango babengi yo ozwi mbongo tindi sans oyebake mto zikisaki mto koze maladi wana nde oza na bonzambe me bango osalelaki bonzambe no mpo bamemela moko pasi na vi na yo bozomona ne mongoni azali plus malin azali tellement malin azosalela kaka eloko oyo oza nango mpo amemela moko yo moko pasi yango wana il faut koyeba nini ozosambela nini ozobondela nini ozo place nini ozotinda moto badeklaraka moto bideklara te moto ekita zikisa boma Est-ce soki peut-être cause wana yo zobundela otindela moto eza yo moko moto ozotere na yango mais omitinda moto yo moko ozomona omitinda moto yo moko c'est pour comprendre que avant obondela bible esi biso ke observer analyser étudier il faut koluka nanu koétudier likambo parce que avant kokanga moyibi il faut la cause omona ke des fois justice nzambe ezwaka temps justice nzambe des fois ezwaka temps parce que nzambe alingaka bakanga la chose bakanga preuve eloko bakangi mpe na moyibi na loboko yango biki l'iniquité des amoréens n'est pas encore en son comblé ne bosoto masumo na bango bablasphème nanu ekomi en son comblé te moye bakanga ya bango eza nanu te mais il faut cause pour bakanga moto bozomona moya batia moto na position te il faut cause na bamboko jésus ezali c'est comme ça se passe soko akise moto il faut preuve soki preuve eza te baokanga ye te bozomona yango wana ntango ozotinda moto ya nzambe yala ozoporte moto plainte ozodeklare ozosenga nzambe akondane to akanga moto wana mais il faut en preuve elakisaki moto wana yibi aza pena bongo mais même ata aza bongo est-ce que c'est à biso nde ya kodeside kozikisa moto na moto koboma moto na moto ozomona eza molimo santo nde ye moko nzambe fo azwa yango c'est pour cela que babiki bapesi biso pouvoir ya kopardonner c'est-à-dire que ntango yo omoni ndoki moko ya famille azobundisa yo limbisa ye enzambe ne moto akose charge na jugement likolo na ye ozomona c'est vrai que biso bakristo tozawa te mpona kobunda mpona koboma bato mais motumba na biso eza nde mpona kodésactive koneutralize bamilimo wana oyo ezalaka na nsima bandeko na biso wana epesaka bango bokonzi ya bondoki biso objectif na biso yango wana bana nzambe toza mpona kolongola nde milimo wana eza na nsima bato wana oyo ezwaki moto wana ekomisaki liboma ekangaki ye na batombo molimo wana nkola longola yango abwaki yango na bangulu mosala na biso yango wana kolongola nde molimo wana ezopesaki ndoki wana longola yango molimo wana ezopesa moyibi yo nde bunda konte yango eza te otumba ye na moto ayibaki nga mbongo na nga na zikisi ye ndenge alors soko okomi kosala bongo okomi kopratike la sorcellerie en Christ ozomona okomi ndoki okomi kopratike kindoki me na nkombo ya Yesu yango abenga yango ebele na ntango ya suka babenganaki milimo mabe bakoyabwela babike na yebi bino te bokomprendre ko sens ya monkolo oyo alobaki ebele bakoyaka lobaki na yebi bango te bolongwa pene na ngai bozomona nde biso mosala na biso eza kobondela contre milimo oyo eza na nsima ya bato c'est vrai eza na bato misusu ozobenga na molimo wana me moto wana aza tellement asala deja pacte na molimo wana eza so cause na yo te yo ozobondela mpo molimo wana ekende me ye koma alingi azala toujours na molimo wana nzambe moko azecharge na jugement na ye bozomona nzambe ye moto asambisaka Jezabel ye moto asambisaki Satan abwakaki likolo yango to comprendre que jugement condamnation eza na maboko ya nzambe yango nkolo yesu azoyesa biso ke ntango tata koya ye moko moto akose charge na vengeance eza biso te bomona biso esengeli totrouve la kimia biso mosala na biso eza ke totrouve kimia tomema kimia na mokili bozomona tomema kimia alors bato balongolaka kimia na mokili eza milimo mabe molimo mabe ye nde ayikokota na nioka
nyoka yenda kokosa mama Eva. Nde bitumba na biso yani contre milimo. Ozomona contre milimo wana ndenge Paul alobi, tozobunda contre milimo ya mokili ya butu. Milimo ya mitema mabe, milimo ya mabe wana. Pour nani milimo babenga wa milimo mabe? Parce que bango bazana objectif balingaka ko exploiter bato. Milimo mabe balingaka ko exploiter ko sela pamboli na biso. Comme baza esprit mo stérile. Ozomona baza milimo moko stérile, yango wana vitalité na bango ba obtenir yango grâce na biso. Ozomona baza ko ba parasite microbe. Ozomona nde azolia wali yanzi vie na ezo dépendre grâce azolia yo. Yango wana ifo kubimisa kubwaka bango libanda. Ozomona yango wana bitumba na biso bana na Nzambe toya wate poto bebisa bavia bato toende pona kumema kimia na mokili. Soki moto ye moko alingi na ya continuer ko vivre na kindoki na ye, Nzambe moko ko charger na ye. Parce que na expérimenté des choses comme ça, j'ai vu des personnes oyo alingi na tellement milimo na mabe alingi ko se séparer na ngote. Ozomona. Alors bato ya bongo tellement alingi ko se séparer na ngote, Nzambe abiki ezwa makona popola longwa pene wana. Ozomona. Popola makona oke musika na ye. Alors Nzambe na nguya na ye moko kosala ndenge nini mutu wana kozala séparé na yo to bato ba kozala musika na yo. Ozomona pour les pères que misala na bango milimo bango balingi kokamana yango e ako baby sape bon Nzambe akati na yo. Ozomona biso tout ce que toza à faire eza ko luka bokonzi ya likolo. Bokonzi ya likolo eza non le plus important. Bokonzi ya likolo c'est quoi en vrai? Bokonzi ya likolo eza ke koyamba molimo santu kosala tout ce qu'il faut pour komayom okoma moko na molimo mosantu toyambaka nkolo Yesu et puis toyambi tata na ye yango bingana tata na nga tokoya tokovanda pa na bino. Bozomona ne toyambi nkolo Yesu etre ko mystère ya molimo santu ndesko toyamba ngo yango tokoti na bokonza likolo. Bozomona yango wana enseignement pe instruction o Nzambe ya bango ya nyoso akobi na kopesa biso na mokola lelo biso ba Kristo congolais toyeba ndenge nini tokosambela na biso ezala avec sagesse. Donc tout sambela tout luka ko analyser la chose. Tout sambela bisambela sambela te. Babike ndeko azaka ndoki. Lukana no étudier. Ndeko azaka moibe lukana no étudier avant bando juger. Parce que ça m'a déjà arrivé une fois. Nazo luka clé ya ndako na bungisaki. To luka clé na bato zaki na bon esika ndako. Tozo luka nzoka nde clé. O ebungaki ngai moko sans faire esprit na teka on a poche mais no bateki na teka on a poche. Alors to bandi koluka même au point ko condamner ba innocent. Vous comprenez? Même au point ya ko banda ko condamner na ba innocent. Est-ce que vous arrivez à comprendre l'objectif? Ya koluka ko ça la recherche, ya koluka étudier la chose, la cause avant koluka ko condamner ngo. On va condamner des fois le kokana quitté et le père ça yo mom tout ça fautif. Et donc na réfléchi na bi so qui clé mutu ngam na tongo na fongola ki porte mutu atika ki clé na porte et ngai na fongola ki porte et nga na za na clé na ngai be clé na bango ebungi parce que bon ba tika ki clé na bango na porte et nga ne muna ko fongola clé na fongoli porte pona bimala ki mosala et nga clé na ngezali ya bango iza wapi. Ne moi kaka ya information moki wana esalike to andi ko tourner en rond. Mais tant que l'esprit en Nzambe ici bando isanga analyse ça analyse. Soit détail par détail, zonga na le passé yaka na présent. Tala. Na bandi ko étudier ko luka comprendre juste c'est ko comprendre que il peut être moi. Parce que Isaki na porte, ngam na fongoli porte abimi na tongo et clé bungi. Ne bango ba mona ki ngote. Nizangai alors na kini na kosa la recherche ngai moko na bandi ko luka nga na ba poche na nga tout ni na ko rendre compte que ça qui na poche na ngo ivane na tranquille na poche. Bozomona ne parce que na ça qui analyse. Bozomona ça qui analyse yango wana c'est pour cela que il faut tout luka tout étudier tout comprendre parce que tout rajouter connaissance na bonzambe na biso. Bozomona tout rajouter connaissance na bonzambe na biso parce que bondoki eza na okaka lukuta magie eza na okaka lukuta babilo kwa nyonso moliki eza na lukuta
mais si vous avez la connaissance, il peut comme maintenant vraiment le côté, il faut avoir la connaissance à Molimo Santo. Bazomona, ceux qui vous avez la connaissance à Molimo Santo, biloko na nyonso eza na ba lokuta. Ils ont ba ndoto, il suffit que la mugi na pongi efe na wesili. Bazomona. Nde yango wana Nzambe vraiment Nzambe milimo nyonso pambola biso manso. Ba Kristo ya Congo, pe Afrique mobimba. Vraiment Nzambe pambola biso qui enseignement au pays à la source ya mapamboli ya mingi. Ya mingi. Vraiment ce qui Nzambe a permettre na mikolo koya tokosola susu tokotalisa susu oyo Nzambe a révélé. Na kotaya susu etali ezako concerner la Bible pe oyo ezolobela mboka na biso peuple na biso Congo. Vraiment Nzambe apambola biso nyonso na kombo ya Tata Mwana pe Molimo Santu et que Nzambe banguya nyonso abatela biso monso tobosana te bolingo mibeko pe misala comme d'hab toujours ezanga ndeko na bino ya na bino mwana bino eleki na bino. Vraiment Nzambe apambola bino mingi.